ici les gens vraiment toujours souffrir dans le cas c'est ça bien c'est bamboka on te ça qui va député on va pas balia ba on va pas défendre biso na makambo. Bon, problème ya courant et dans la catene na mboka to sali un mois pour ya kaka butu et que dans 5 heures to sali la catene mais bazo mais la biso facture. L'état a zo contre biso mbongo na ko barame et ya téléphone. Ah na bengi bino ka pona yeso bino ke biso ki sensu awa direza ko bukana. De la beta ya mort. Bomoko télévision. Lisolo ya mboka babeta ngona ba imboka ezalaki sengo mingi pona ngai ko beta lisolo na ba kongomani ba ona lela ekolo bo moko kaka Congo nde mboka na biso ekolo bo moko kaka Tout de suite sur Bomoko télévision. De la beta ya mort. Et ça c'est là ko buka na surtout ba mbule bandi. Le moyen c'est là ko le pesate. Lisolo ya mboka babeta ngoka na baimboka ebongo ya Congo tokobeta na banani tokobeta ngona ba kongomani ya solo solo tata bomoko ekolo bomoko mulu bande kurangai muswali nde kurangai mukongo nde kurangai mungala nde kurangai musakata nde kurangai motetela nde kurangai mumbala muyaka mutetela nde kurangai bikolo biso ya Congo nde esali ekolo moko tobengi ba kongomani ya solo solo bakolo Congo na pesi mnombote boyei malamu na émission mboko yo ya nani émission ya ba kongomani émission ya peuple congolais banso bande kurangai na lingi bino mingi koleka yango moniete esala ngai esengo tango nyonso so na biete naza en direct tango nyonso na biete boza ebele pour kolanda émission esala ngai esengo nazalaka fier ya ko défendre mboka na ngai moto na moto bisika azali esengeli atalisa ya solo ekeye azali mwana mboka ozali avocat juriste esengeli kosala mosana limemia ko bundela ekolo bisika ya ozali ko trahir mboka te ozali mopandisa ngolokola ngai ko sangana na makita ya bayebali kotonga Kongo te po kweya kosangana bakita bayebali ko lukate olengeni ko kwesa pona koza bokonzi ya makasi kosangana na bato bali ko trahir mboka te sangana bato bali ko kanisa ete ngai lokola mopandi sango esengena sala sensibilisation na loba boye mai masengeli pona cohésion nationale unité nationale koloma kambo ko sala ete mbongwana ya mboka tobika yango moniete ngai kongomani ndeko na bino émission oyo na pona ka sujet ni nesengeli to lobela et puis sengeli ko manula sujet o eza important o ezali bongo na intérêt général sujet intérêt général ezali bongo ba sujet oyo ezali ko concerner ba kongomani oyo ezali makambo ya solo kasi makambo lokuta te ya ko fonde te bande kurangai mbongwana ya Congo ekoya kaka na bomoko na ekolo mbongwana ya Congo ekoya na bomoko na ekolo pona nini pambate balobi na français l'union fait la force bomoko ndezalaka makasi kosangana nde pesaka makasi même na libota soki bomoko ezali te ba famille wana ezalaka stable te ba famille ezalaka stable eza mabota oyo ba famille oyo doko landeli okomona ete baza ini tata noko koko nani bayoka naka bana ya papa kuna bana ya papa leki batu moko famille moko soki bato benga mwana bana papa leki wana bana tata nani yeba ke famille wana unité za la kate pe ezana makambo yo ezo simba te kati na bango. Alors na Congo to na posa ya bomoko na ekolo. Na Congo to na posa ya cohésion nationale. Na Congo to na posa ya unité nationale. Na Congo to na posa biso banso tozola tata bomoko ekolo bo moko. Yango wana komba na biso, yango wana lute na biso, yango wana eloko na liko bianga biso banso totikala na bomoko na ekolo bandeko na ngai. Alors bandeko biso banso to aliko bunda ete tobika mbongwana ya mboka oyo. Yango biso tozana devoir ya kosimba maye oyo ezali bakle to ba piste de solution oyo soki to meki yango
tokobika mbongwana ya mboka na biso oyo soki tomeki yango ekoma biso na changement ya mboka na biso. Bandeko na ngai nalingi mpe tomekana ni kokanisa ensemble likambo etali mbongwana ya mboka tokolemba te bamosusu bayisa mekongomani oyo lembaka te bando banda makambo kaka baninga bakota badossier ngai kaka Congo. Bandeko na ngai epi na kolobela badossier oyo ezake soki tosali makambo wana mboka na biso ke liboso. Alors la banananu, je tenais à honorer une personne importante et spéciale. Après l'investigation d'Angaï que j'ai vraiment découvert que c'est un homme formidable, un véritable défenseur des valeurs tshisekédistes, un défenseur de la vision du chef de l'État, un jeune qui honore la jeunesse congolaise, très intelligent, très sage. Je parle de l'homme combattu mais jamais abattu. Batwali kusangana kusala makita. Mais baoko ya lisusu. Banguna baoko ya lisusu. Cet homme m'inspire. Sa façon de faire m'inspire, moi, en tant que jeune, d'aimer ma nation comme lui. Sa façon de servir la nation me motive encore. Cette façon me dit, Jules va continuer, défendre la nation, sert ta nation. La manière de faire de cet homme me motive de défendre les Congos et de défendre les valeurs. Cet homme a récemment été combattu par des gens mal intentionnés, de mauvaise foi, qui voulaient ternir son image, qui voulaient déstabiliser son image, qui voulaient à tout prix déstabiliser, salir son image, afin de mieux régner. Mais grâce à Dieu et à la vigilance de nous, journalistes très éveillés et déterminés de vivre, de travailler pour l'unité, la cohésion et le changement de cette nation, cet homme reste invincible. Je parle du Durkab de la première ministre, l'honorable Michael Lukoki Ntimba. Obande Kunangala Lingaki était na honoré tata o na la kisabino ye lisusu. Une occasion pour Nangai na interpellé banguna nyonso bazo sangana. Lolenge nini ba koluka pour écarter tata oyo ko bebisa image na ye ko kosele makambo. Mais nous qui servons ces pays, qui servons cette nation, nous vous disons que nous avons la chance aujourd'hui, surtout nous jeunes Congolais, d'avoir cet homme. Regardez cet homme, retenez toujours le visage de cet homme. Vous me connaissez, vous savez que je ne parle pas de tout le monde. Et quand je vous présente quelqu'un, sachez-le que c'est après investigation, investigation précise, investigation vraiment bien assuse, bien faite. Il s'appelle Honorable Lukoki Michael Ntimba. Il est député national. Élu député national. Mais son intelligence, sa sagesse, ses compétences ont motivé à la première ministre Yakotiaye, directeur cabinet, Naye, vous imaginez que Maman Souminois, une femme intelligente, une dame au cœur en or, avec toutes les capacités que Maman Oazana Yango, Andimi, Kozwa, élu Yamadimba, élu Oyo Yamadimba, Bande Kurangai, il y a district qui a Lukaya, la province ya Congo central. Alobi oko siégé te
Michael, oko siégé te. Tika moto moussoua siégé, mais j'ai besoin de toi. Ose à la pénenangaï, parce que j'ai besoin de travailler avec des hommes compétents comme toi. Et cet homme que vous voyez, mes frères et sœurs, mes très chers compatriotes, honorons nos frères, honorons les nôtres. Honorer ba oyabiso, honorer ba obazo honorer mboka. C'est une valeur. C'est une valeur de reconnaître les valeurs des autres et les capacités onzambacha kati ya batu mususu. C'est un jeune, un homme très intelligent, un homme très sage. Mais sa présence, pene ya mama Souminoa, ezali ko gêner bato mosusu. Bato motema likundu, bato motema ekenze. Ba ennemi ya mbongwana. Et quand na bango ezali ba mususu bazwa chance dans la so ba vice-ministre, ba kota na ba gouvernement passé. À l'époque, je pense à Joseph Kabila. Ba salate le côté ben incompétent. Mais le ba yokeli bango atamawa, ba pesi bango chance. Bon, j'ai raté institution, telle institution, un incompétent va payer ses chances. Mais il veut mettre son doigt. Yaya, quand toucher bateau yo basa ya valeur, bateau yo, ba kongomani, ba otie na mitema, et que présence na bango na bisika bazali, elle ko rassurer mbongwana, et ba incompétent wana bali ko sala makita. Pour créer, pour salir l'image d'un homme crédible. Depuis qu'il est là, directeur et cabinet, j'ai fait mes investigations. Côté internet, okoyoka kombo ya Lukoki Ntimba Michael Namabete. Kende Congo central, kende bande Kurangai bisika ba voter na madimba wapi. Kende Congo central parce qu'il est connu. De Kurangai okoyoka kombo ya Michael Ntimba Lukoki Namabete. Pourquoi? Parce que c'est un homme du peuple, un homme qui a une base solide, bande Kurangai, Namadimba wana, na district Yalukaya, na Congo central. C'est un homme qui a une base assise, une base solide. Il a travaillé aujourd'hui, si le chef de l'État a été vraiment voté massivement dans le Congo central, parmi les tout ou minen, on va travailler qui pour la réélection à Mokondiambok dans le Congo central. Michael Lukoki Azawana. Mais batou, il y a moté Malikundu, balingi présence ya motowana, te pour maïe na iso déranger. Sa sagesse dérange. Son intelligence dérange les incompétents. Mais, nous qui défendons des valeurs, nous serons toujours là pour défendre des hommes comme Michael Lukoki Simba, actuel directeur du cabinet de la première ministre Judith Soumina Tuluka. Mes soutiens à cet homme. Je parlerai toujours de vous. Je l'ai dit, je l'ai promis ici, que je parlerai toujours de vous après découverte de ce que vous êtes. Je vous suivais de très loin. Mais après, Etumba Oyo, Kabal Oyo, monté par Bandeko na Congo central. Obake bamoni raison européenne, ça débake sa raison à Sony. Argument à Sony. On a assangi qui va député provinciaux, va député pour déstabiliser l'institution, pour quoi il s'aboye, pour au salaboye. Le Koki, élu député national, il est actuellement chef du cabinet. Il y a troisième institution, Mokambia, troisième institution, Bokanabiso, institution gouvernement. Il y a de Yende Mokambia cabinet. Il y a Premier ministre. Est-ce que vous imaginez ça? Motoya Boye, avec toutes les responsabilités, Mboka. Ayanaye, qu'on travaille pour déstabiliser
Koluka soki nini yango po akoma nani président assemblée provinciale gouverneur ya Congo central akoma nani na Congo central quelqu'un qui est directeur de cabinet chef à cabinet il y a premier ministre. Est-ce que vous imaginez premier ministre pour toute la nation mais président il dit l'assemblée provinciale pour la province. Un homme qui travaille pour toute la République à quoi Miki Sanabilo quoi Mike quoi l'assemblée provinciale je ne sais pas moi. Un peu de respect à cet homme. Respectons cet homme. Cet homme est une valeur. Moto yo aza valeur. J'ai toujours dit que Batuango ya Obalingi Congo Oto yebi biso bazana no moke to batela bango. Batuango baza compétent bazana no moke. S'il vous plaît, bo sungela biso to batela batoyo bazé belete. Alors honorable Michael Luko Kinsimba, rassurez-vous que vous avez vraiment mon soutien. Vous avez mon soutien, tout mon soutien, les soutiens de l'émission Mboko Yanan, les soutiens de Bomoko Télévision, les soutiens de tous les Congolais dignes de ces noms, eux qui travaillent, qui sont derrière la vision du chef de l'État qui prône l'État des droits, le peuple d'abord, pour que le peuple soit à la première place. Vous avez un soutien, il y a Batouana. Oya côté les Melayo, il sera humilié dans l'émission Mboko Yanan. Dintunga djetu bonso, dintunga djetu bonso. Mboko yo eza biso banso. Moto akobangisa moto azate. Oya koluka asali image ya moninga pona ba bien pona bénéfice na ye. To ko isa ye to fuka misaye to tie makolo na se. Très bien. Tolobela mbongwana ya mboka na biso. Bande konangai na lingaki na rappeler lisusu. Bambate mikolo miso nali ko interpeller. Nali kamwetali Likambwetali, pour notre sécurité, respectons la loi et les règles. Pour notre sécurité, respectons la loi et les règles. Dans le secteur, chers frères et sœurs, chers compatriotes, respectons la loi et les règles. C'est pour notre sécurité. Nous voulons vivre la sécurité. Dans le domaine de nous, il y a vie. Dans ma sécurité, garantie. Il y a sécurité. Je tenais à remercier le fait de l'intérieur et de sécurité, Maître Jacques Mèche. Chabani pour cette vision. Pour cette vision, j'ai aussi à l'autorité, le fait de l'intérieur, et que l'application ou la réussite de cette opération passe par l'autorité de l'État, la rigueur. Bande Konangai, Nakotosa Mibeko. Nakotosa Mibeko. Ah, je te salue, tonton de mes enfants. Noko Yabana Nangana Pesio Mbote Manase. Malako Mbote Nayo Manase. Kungomana Pesio Mbote. Bande Konangai. Bande Konangai. Makambo lelo tozobika na mboka na biso cause nango makasi eza légèreté. C'est ainsi que je voulais profiter na émission nangai na interpeller VPM ya intérieur kolandisama vision na ye oazana yango opération o ya lancé
il y a pour la sécurité na ngai, sécurité na biso, totosa mibeko. Ya mboka. Nyonso oyo ekosimba. Soki rigueur ezali bandeko na ngai. Sans rigueur, sans sanction, nyonso ekoleka inaperçu. Nga na koganga, na koloba, na sali nyonso esengeli na sala bandeko na ngai. Tokoki ko sensibiliser, c'est bon. Mais laissez-moi vous dire que s'il y a un peuple têtu dans le monde, un peuple peut-être c'est dur, mais disons, ceux qui sont habitants dans le monde, dans la ville, dans le monde entier, oyo baza têtu, oyo bayoka kate batosaka mibeko te babangaka pe loko tata bolobi, oyo basukisaka bango na maloba kaka te, il faut fimbo eza ba Kinois. Je vous assure que les Kinois baza bato batosaka mibeko te pe balingi mboka na bango te. Permettez-moi de le dire et na ko expliquer bino pona na lobi yango. Bandeko na ngai, nazwi exemple kaka moko. On a revu ça que il nous faut la dictature et fimbu et betama, fimbu il faut zonga, fimbu ya solo, fimbu ya tracasserie, oh ba policier qui s'asate, ba policier qui s'asate, fimbu ya solo, moto asali mabe, ba betie fimbo, fimbo wana na alobela. Bande korangai. Comment vous pouvez imaginer na mbokoyo, na kisasawa, na viloyo, embouteillage ezali bato batie molongo na bato bana ba jeep bato bana baza batie molongo mais bokomona ba chauffeur ya ba sprinter ba 207 azozo ba risque ya kozwa sans unique pendant que ba mususu baza ba telim ba patienter pour na ko permettre bato bazwa na sens na bango ba ya ponzele fungwama mais bango ba kozwa sans unique. Mais pourquoi bande ko ba di ko sala yango? Parce que mbano ezalité problème eza ba messana ba tracasserie ba policier ya ba policier ba ya ko luka moi 100 francs 1000 francs bani ya ko mela agene tout ça. Mais mokolo to kozwa police na grande majorité po ba oya solo malam bazali. Ya malam wana bazala ebele po mabeba ko silate mais malam bazala ebele. O bazwa na nzela non pour na tracasser ko luka lo meya ko sisa nzela na bango na nzela. Mais on va jouer pour nous mosala o bango yekola ki ba chileki bango na nzela ya ko tracasser te mais ya ko interpeller moto nyos azui deuxième bande moto nyos azui sans unique bo kangiye suka na ye wa ko négocier na yete policier za pour ko négocier na chauffeur te bo pesa ngai oteza mosala na yote mais maye bisike longo bani bo talisa ye mibeko mobeko elobinini moto azui deuxième bande moto azui sans unique mbano na ye mobeko elobinini que dit la loi. Il est temps que nous le fassions. Boniati ye fimbo, moto azui sans unique, bokiti si receveur na chauffeur, fimbo, en dehors ya fimbo, azui mbano, afuti mpako, afuti amende, et puis amende wana ekote na poche ya policier mon côté, ekote na caisse na libenga ya l'État. Mboke tembo la kabongo bandeko na ngai. Et nani akosala makambo esalema, ce n'est pas Félix Tshisekedi, qu'on se le dise. Ce n'est pas Fachi Ndawosala Dikambo pour Salima. Ah, parce qu'au Congo, nous mélangeons tout. Félix Néfouassa Yango, et c'est quoi le rôle des ministres de l'Intérieur? Qui a na tutelle naye, sous tutelle naye, nini, charge ya nini ya ba policier. Mais c'est les ministres de l'Intérieur. Ba policier va dépendre na ministère intérieur. Ce n'est pas Félix. Des fois, nous te quittons mon condition, moi qui est niveau moko vraiment moko n'était le banango nani et ça qu'on humilier mon condition moi qui est niveau moko boy. Mais nous devons nous qui connaissons comment les choses marchent interpeller motora motobicycle yaza. Si la police makambo simba malamute désordre ezali mbongwana ezali te toko s'attaquer toko interpeller toko traiter d'incompétent vers bien intérieur. C'est ainsi que ngai on a eu le ma commissaire maka na aucune gauche droite na lancé message de maître Jacques Chabani. Je sais qu'il est compétent.
Je sais que c'est un homme, c'est vraiment quelqu'un qui est sorti de l'école. Il y a Etienne Tshisekedi Mulumba. Le peuple d'abord. Il y a l'école parce qu'il était secrétaire général. SG, il y a IDPS. Maintenant, c'est lui, qu'on a à Okamba intérieur. Nous attendons de vous, messieurs les VPAM de l'intérieur, rigueur et quota. Opération, c'est bon. Moi, je sensibilise pour notre sécurité. Respectons la loi et les règles du pays. C'est bon. Mais laissez-moi vous dire, Tata, Congo yo, bato yo batonda, je vous dis, babanga kamakambote bazali, ba défia quand même l'État bazali. Si vous voyez quelqu'un a eu courage à Rotonga, a tongi na nzela, na balabala ya l'État, a tongi loko sans casser la permission. C'est pour vous dire que jungle les alaki ya makasi, pour la qu'on déboulonner yango, il faut fimbo ezonga. Il faut fimbo ezonga. Topesi cop na bato bakoza cop te, bazu cop. Topesi bango cop. Même les bourgmestres makabasa na bakomi na bakomi bisika baza. Mais c'est à cause de l'absence de l'État. Bourgmestre a une décision o eza yete mazu yango po biki ba osé lokote. Muswazo yango aleka kenda. Il faut to comme na politique. Ya ko la na même bato ba gérer ba leka bolande lié. À l'époque qui était bourgmestre, c'est tel. Azaka na Congo, oui, allez, viens. Aken à l'État qui est au Samba. Mais monsieur, toi, tu étais bourgmestre qui t'avait donné l'autorisation. Il y a côté que si tel, il y a une décision, oyo, et il y a une violation à Mibeko. S'il ne faut pas kangaye, nous sommes dans un pays de droit. Sans cela, tu causes la molaï, parce que, conséquence, il y a légèreté et ils ont mabiso, ils ont sambo canabiso sima. Même les généraux ou anabanani, et Sengeli Balia Kafibo, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Parce que nous sommes dans un pays où les policiers, banan bakanisake bango, à cause de fimbote, bako beta ete, bako gangelete, bako selo rote, bako répondre ete, bako recadrer ete, yozo recadrer ngozanani. Ozo zongi sa policier nanzela, asali mabe a otuno yozanani, yongana moninga na yozo ngisanga nanzela, ese nazabo etalinga ete na moninga na ote. Policier azo kanisake kozala policier, azab likola journaliste. Policier donc à policier, à l'école maître avocat. Policier donc à l'école juriste et avocat. Policier donc à l'école tenez policier, à l'école il y a motomosus. Je vous annonce aujourd'hui, je suis estomaqué. Peut-être c'est un dossier qui est en 4 minutes, mais je vous dis sécurité rapprochée à autorité moko. Azo manqué respect. Peut-être bande korangai na plénière, na rentrée parlementaire où est Salema qui l'indu. Membre et bureau, premier vice-président, il y a chambre moko ya parlement mboka na biso. Mais sécurité rapprochée, il y a autorité moko pour ya ko battre l'autorité na ye, méconnaissable ya balua mboka. Et c'est très important pour ko ye ko la tandam. Papa, autorité oyo, membre ya bureau, qui est à même na hiérarchie, il y a pouvoir. Aza likolo, il y a premier ministre, tu es ministre, on a eu un kokengela. Azo sakana na ya cause anini. Azo ici, mais papa, otutinga longwa na nuwana, affirmer na ye azo dongola autorité. C'est la mythe là la gina bande kutona ko sona ba journaliste na tuni bango. Vous imaginez que un homme comme ça, un homme pareil, pour lati veste wana sogi il y a $40, balati sié, a ko sécuriser autorité. Ils ont manqué respect na sénateur, un élu, il a sa autorité budgétaire, il y a moutou azo kengela. Il y a des procédures, ma comme n'engé na pouvoir, azo manqué respect na un élu comme ça. Si comme moutou aboye, si vous manqué un député ou un sénateur respect, et vous allez l'engé na moto, un peuple simple, vous en a fonctionné. Ndé bozo mona lelo ke Mosa les hommes cassent au et seigneur l'autorité basala ya quoi assainir secteur où il y a sécurité. Genre de sécurité au balingi Congo boko inangati mais au balingi Congo tata ininga talingaite. Mais moi le plus important que makamali koloba c'est pour aider le décollage en mboka na biso. Parce que ça makambo soni otozobika des fois na mboka oyo. Makambo soni. Vous attendez que qui attendez-vous pour Makambo échanger? Ce n'est pas Fachi. Fachi ne doit pas descendre au Kitana Bandal, tu vois, il y a la sensibilisation. Fachi au Kitana n'a pas contrôlé par policier, il y a commune nini.
Toi qui es le président de la République, s'il vous plaît, c'est au VPM de l'intérieur. Il y a quoi pour organiser ma kamuna ba généraux naïe, ba commissaire divisionnaire ba province a organiser ma kamuna bango. Commissaire a organiser ma kamuna major ba colonel ba district ba organiser ma kambu. Anarchie et ça ma casse dans le secteur ya police yo. Beaucoup de policiers ne sont pas contrôlés. Beaucoup de policiers bazo bika na légèreté. Vous imaginez que bakangi motu kanayo. Vous imaginez que quand na camp, les bakan le fungula wana. Mais clic na cop na bango. Mutu ke koti na camp, toi tu penses que ne koti na camp, il y a la sécurité et puis mbongo na kofuta ke na caisse et que au kofuta mbongo maboko bank na ba policier bakangi yo et puis ba rotuna yo te tango me na mutu kana yo mais bino bokote ya bokote yo sala nini bozalaki nini ezalaki di kamonini bakotuna bino te. Vous imaginez ba problème toi na kisasa. Il y a des choses où il faut régler dans Mboka. Ce n'est pas des bons signes. Ce ne sont pas des bons signes, s'il vous plaît. Et ça va signe, il y a malamouté. Alors je tiens à interpeller le VPM de l'intérieur. Ozana Moussala Makassi, papa Jacquemin. Maître Jacquemin Chabani, Ozana Moussala Makassi. Il y a koye bagokoti sa ba réforme dans le secteur, il y a police. Dans l'intérieur. Le Congolais, les policiers, comme ils ont raccourci à cause de la mbongo, ils ont copie à cause de la mbongo et ça ont moto. Ils ont créé par makabalo kutaka moto nyo so bona lokwa biki bana moto ya désordre ba désordonné so ba monieka créé dossier bino be bolekisi. Maintenant moto a sali mabete bakangiye. Cop la biki policier ba ko négocier na ya sola kana mokonzi. Policier za mokonzi ya civilité. Je tiens à rappeler que les policiers ont mon civilité. Solana policier, to solana commandant. Là ça passe. Mais que solana mon condité, mon condinayote, à mon condinayote. Bande konangai. Les hommes à Kambebele, même insécurité au Eza Makasta Gisasa. Est-ce que vous avez cause d'ango? Cause d'ango ezali bande konangai. Jungle. Cause d'ango eza absence de l'État. Cause d'ango eza tracasserie. Oyo eza causé par les policiers. Ok, na ba commune. Et pas inanga na bumbu. Bande korangai bikangela mwanza. Kokanga ba innocent. Moto asale lo côté ba ye bakangiye. Moto elenga ali koleka boye bakangiye. Botuni infraction zanini. Ote atika gisuke bele nde infraction. O nini o achaki nzia na moto. Nani ya bisibino ke so mutatiki suke bele elakisi ke aza kuluna. Nani ya bisibino ke mutso achi nzia na moto elakisi ke aza kuluna. On interpelle les innocents. Pourquoi? Babi que ceux qui t'ont interpellé bana ndaku. Tokoza mbongo facilement. Mais ceux qui t'ont interpellé bakuluna ezanango kopa batu mususu semie keto kangaka bana ndaku po bana ndaku ba parana bango bakolinga te balala na basiat balala na boloko bakoya ko misa bango kopi yango wana. Mais il est grand temps ba autorité VPM intérieur azo ba mesure responsable pour sanctionner bateau nyos bali ko travailler na tracasserie. Vous imaginez na mboka oyo na kisasa Mobeko epekisi décision ya Mokambi epekisami epekisi recrutement ya ba éclaireur o ba kisara bango banda bokota bokanga moto epekisami ko recruter ba civil. Mais aujourd'hui je vous annonce que plusieurs éclaireurs bozomo na batama na ba commune na ba policiers baza ba kuluna. Ce sont des kuluna. Ba recruter bango ba commissaire ba éclaireur. Alors que Mobeko epekisi recrutement ya ba civil le comme éclaireur. Mais je vous dis ici que ba policier ba to sangelo ko wana te pona nini parce que mbano ezate pona bango. Et bien là
les policiers bazar même ba ba na ngai wana ba yebi ki ba to sera ba bibe ko to ba ngai lo dépôt na nini parce que banda za wana aliana no fimbote aliana no mbata ne longite ya mokonzi na ye alesi mbata ne longi pende longi vimbi moya bangeza te alie pena fimbo akwata ofana lisu na kiti te moya bangeza te. Il pense que policiers zo kanisa ke kolata ne teni et commissaire mokonzi ya motonyos policiers za mokonzi te baza ba konzi entre bango général aza mokonzi ya colonel aza mokonzi ya major mokonzi ya lieutenant nani bo entre bango de babenga na ba konzi konzi mon général. Mais avec les civils baza ba konzi te baza bana misala ba civil. Ils sont au service ya kobatela la civile. Moto azo batela moto aza simana za nani mona musala na yo yango moni muta futaka policier ba futaka na mbongo teni na ye basomba na mbongo ya mbongo population pesaka bampako population de foot et son bâtonnier policier. Ce qui veut dire que policier a son mérité qu'on pèse respect na civil ko batela ye pour ko batela wana mosala wana sana azofu esana et yo sala été afutama. Mais ce n'est pas ya ko tracasser civil. Et Seigneur tu es makambo bande korangai. Une autre chose que je voulais dénoncer. On m'apprend qu'il y a une école na commune Ngaliema. Non loin il y a centre supérieur na commune Ngaliema. Demain je vais vous parler de cette école parce que je continue, il y a comme ça dans l'investigation. Mais on m'a appris, il y a un parent qui a ses deux enfants, qui scolarise ses deux enfants à l'école Wana. École Wana, école, donc il y a l'État, qui a exécuté gratuité, il y a enseignement. Mais l'école Wana, l'exigence est tellement ébélée à Kosakanate que ezali juste expression il y a ko bafouer ko refouler ko méconnaître nini vision il y a l'ikambetali gratuité il y a enseignement de base. Je continue il y a ko investiguer na dossier wana je viendrai avec tous les éléments pour na ko dénoncer école oyo na ko tanga na kombo. Mais je vous dis que c'est une école oyo bana balata je pense uniforme kota ba jaune ezali na côté il y a station centre supérieur eza na commune ya Ngaliema donc net mutawa ki ne DGC ezali kuna école wana nazo continuer ko ça na investigation. C'est une école après ce que j'ai appris et puis parents ya bana obatangisa bana kuna à l'objet école wana bali ko exiger mbongo ebele muloko babi ke bali ko exécuter gratuité enseignement ba créer ba stratégie ni ko lier na ba parents mbongo lulenge ni ba ko lier ba boti mbongo ba musuba yeko teka ba uniforme ko teka ba musuba yeko imposer ba kamu ba tenir ba gymnastique ba musuba ba imposer ba vente ba livre ba vente et puis ba mbongo ba montant est exorbitant. Il faut que nous dénoncions toutes ces choses. C'est notre pays. Mboko eza biso. Dintunga jetu bonso. Bwala ya ike beto yonso. Inchi ya shebote bande konangai. Bande konangai. Tolinga Congo. Ba civil tolinga Congo. Ba militaire tolinga Congo. Ba policier aimons cette nation. Aimons notre pays. Tous en angomi balete, tous en angoka moko oyo. Motora motobisika za atosa mobeko. Motora motobisika za alingande konaye. Konyoko la moninga na yote. Oza chauffeur, konyoko la bande konayote. Pozo kozana volant, pozo kumba moto. Konyoko la bande konayote. Embouteillage, eza raison ya komatisi la transporte. Eza raison te. Eza raison te.
ote embouteillage za makasi so bolingi te botikali bande nzela ku teza okangama mais soki nzela za okangama alors yo petika bukata musala mais lokolo osala musala elakisi ete malgré embouteillage okosala effort poto leka soki to osala effort poto leka alors tika montant wana. Il y a des choses où ils ont éléments, ils ont sa incompétence, il y a autorité compétente, sectorielle, où ils ont dénoncé incompétence tabango. Je l'ai dit que secteur il y a transport excusez-moi parce que comprenez qu'il y a un secteur par secteur vu que dossier il y a englober ma cambébélé nous parlons il y a mbongo na mboka mais base dango je l'ai dit ils ont respect à mibeko. C'est ainsi que besoin na côté na secteur par secteur pour qu'on révéler ma faille oyo eza mingi na mboka na biso oyo sengeli ba rectifier il faut ba rectifier yango bandeko lelo o bozomona na secteur le quoi secteur ya transport anarchie o eza na secteur ya transport ozwa idete botela ba embouteillage. Nous pouvons dire que les policiers, les roulages, les PCR, à la base, il y a des embouteillages. Mais je vous dis, oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des PCR, quand on interpellé Mituka, on misa Mutuka na katikati ya nzela. Hotel misa Mutuka, on tourner likambo, bakangaye kana kati ya nzela. Bazo la vola na kati ya nzela. Oui, là vous avez aussi raison. Mais pourquoi on dit non? Majorité à l'embouteillage à Kinshasa cause d'Angweza incivisme routier. L'incivisme routier est à la base il y a l'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Incivisme routier. Incivisme routier est à la base il y a embouteillage dans la ville de Kinshasa. Na leki elo quelque part nzela mbimba moto embouteillage zalaki mais ba moto ezui lisusu sens unique et kangi nzela etiki nzela moke donc epesi impossibilité na ba chauffeur o bazana bande na bango baluka lolengeni ba banda ko bundana pour ko chrétien ta moto te poso a chrétien moto batumi mutuka na ye non ba bêtise oyo esengeli esila. Et moto Sengeli a stabilisé le secteur où il y a Jean-Pierre Bemba, où il y a ce qui fait PM, je pense, il y a transport et voie de communication. Ce voie de télécommunication, ce voie de communication. Et il y a aussi nani commissaire, il y a police. Et Sengeli va travailler na ministre, il y a transport. Na yé ba travailler pour la koluka ba stratégie ezaka moko fimbo ezonga na nzela motard à 800 cynique boniati e fimbu mutoko ngele mawaza te po biso sto ba mourir mibeko to lingi mibeko ezonga na mboka na biso eloko to dénoncer ça tracasserie ya mabe moto asali mabe te bo tracasser moto asali mbeba te bo kosele makambo wana to dénoncer mais moto asali mabe bo bete fimbo azana nani nous voulons que mboka na biso ekene liboso. Le changement est une loi, le changement est une loi, le changement est une loi. La loi est dure mais c'est la loi. La loi est dure mais c'est la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. C'est très important. Les pays sans loi, les pays qui n'appliquent pas de loi, ils appellent la jungle. Il est temps que Tobika, autorité de l'État, qui est la base du développement et du décollage d'une nation. C'est très important. Makambo ele kananzela. Okole ka ba côté le ba rond-point magasin, Kinta magasin. Kena ba rond-point Willery, rond-point Victoire. Kena ba rond-point minene ba terre minene. Okuta barré de bis. Ba tonini wana bandeko. Bazo parquer même ba motocycliste. Ezo parquer na bisika roche ba parking te. Ba créer ba parking. Ba créer ba parking. Ba kokoya ba bengani bango. Ah, ba koki ba kozonga. Bandeko eza nini bondokio et envoûtement je ne sais pas mais c'est aux autorités de prendre des mesures nécessaires et responsables. Ba motocycliste va dire qu'on créer ba parking da bisika ko tia parking te toza na mboka nini et puis ba konzi ba ta
batambwisi ya bakonzi te mais badirigeant autorité compétente bazwaka décision pour c'est ce qui tue les Congo, c'est ce qui freine le développement du Congo. Bakela ba décision qui na sukate ya moni ba Congolais tellement ba yebi sekele wana Congolais ko biso papa tika bango ba kolemba na bandaka ka bongo wala ngaje ba Congolais. Et c'est ça la faiblesse, il y a l'État congolais. C'est une faiblesse. Oh, Seigneur, l'État congolais à revoir. Que quand vous prenez une décision, allez avec cette décision jusqu'au bout. Prenez des mesures, mettez des stratégies. Oh, et stabiliser les cambo bozui et fanda et tika loko la culture et contre la mitu ya bateau. Bandeko, même l'oibo ça la essaye. Bon, les canabarons pour la tangi. Rond-point magasin, rond-point quittant magasin, bokena rond-point rond-point Gambela, bokena rond-point Victoire, rond-point Willery, bokena bisika barrière mineneza. Beaucoup ta bato bazot ba créer ba parking tina katikati ya nzela pona kokota même ko pesa même ba piéton difficulté à kotembo na makolo parce que moto ezaboy o aya cheboy o aya kotiboy, ça c'est la jungle. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils savent qu'il n'y a pas de sanctions. Ils savent qu'il n'y a pas de décisions responsables. Mbano ezate. Ce qui veut dire que bango fimbo. Ngai na koyate pona na de na bisa bino ngo. Na kote laka ce qui en tracasserie koti antivaleur et koti. Mais moto ya parqué na nzela bokangiye. Akei boke memi bisike longo bani. Na koya ko acclamer bino bi police wana esa na musala bien. Je suis pour ce que les majors Pépé fait. Je pense que son nom c'est le Major Pépé. Major Pépé. Obacha na siete ya kintambo magasin wana. Tata wana soki abandi mosala. Bandeko, il marche lui seul avec seulement 2 policiers, je pense matambola na yebo za major. Soki a quitté Nzela, vous sentez la discipline. Mais je me dis pour que cette discipline reste en permanence, il faut quoi? C'est à vous de réfléchir, c'est votre travail. De l'ordre pour travailler sur Yango. Déjà c'est que ces majors, les majors PP fait na magasin Kintambo wana et Sengeli etikala en permanence. C'est quelqu'un qu'il faut qu'on pèse comment on appelle ça, qu'on pèse ça y est qu'on tient à disposition y l'élément nécessaire. Côté de la condition où longo bani, est-ce qu'il a travaillé bien? Ni nezangi parce qu'il fait déjà bien son travail dans le magasin. Quand il est là, vous sentez la discipline. Beaucoup de magasin, magasin, ils ont dégagé et vous sentez la beauté même il y a rompo wana. Mais ceux qui ont ceux qui ont à l'embito à belito ninboy, beaucoup de gens les dans magasin wana besoin d'être moto, moto batiki nzela moke, kuna moto batiki nzela moke, bande kuna ngai torobongo la mboka ona jungle te. Wana eza jungle, wana eza légèreté, wana eza absence de l'état au besoin la kisabiso besoin créer. Parce que quand vous faites ça, vous voulez nous dire que moto osala biso eloko azate, c'est la jungle. Moto azo parqué bisika ya lingi. Et ça normalité. Na mboko mibeko eza isa de makate. Maître Jacquemain Chabani. Nani ndeko le ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre à transport, c'est votre secteur. C'est votre secteur. On va vous donner combien de temps? On a habité combien de mois pour vos solutions. Parce que moi ça m'étonne. Quand on vous nomme ministre, il y a transport. Il y a quand même des urgences à régler, à résoudre. Qui a dit bon le bodu que ma vraiment ils a passé quand nzambe na ngai nzamba n'habite mboko so nzambe nkolo yesu yemoko na molimo na ye na autorité na tant que na bonzambe na ye a imposé quand il obanenga kelaki mokili likolo za izali to le lingeni parce que ça fait mal. Bato mayele basala ba université ba français qui toko na ba TV mais ba incompétent na kozwa ba décision ya malunga pour stabiliser ba secteur na bango et maintenant qui est traité de tous les mots c'est Fachi. Fachi faut gérer transport, Fachi faut gérer police, Fachi faut gérer eau, Fachi faut gérer mais en quoi vous êtes ministre? En quoi? C'est votre secteur. C'est votre secteur. Des fois ça énerve, ce n'est pas normal et ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Quand est-ce que nous vivrons l'autorité de l'État dans Mbokao? Quand est-ce? C'est Fatih qui doit le faire. Mais c'est quoi le rôle des ministres? C'est quoi le travail des ministres? C'est ainsi que nous attendons de notre Parlement congolais. Nous attendons de l'Assemblée nationale, du Sénat, l'interpellation et un ministre incompétent. Un ministre incompétent. Et d'ailleurs, nous attendons même la question orale avec débat, peut-être, ou écrite déjà, mais avec débat après. À l'encontre, il y a VPM, il y a transport. Il y a une explication. Pourquoi est-il incapable de stabiliser ma cambétali transport dans le Canabiso? Dans la ville à Kinshasa. Qu'on interpelle VPM intérieur, qui n'ont pas hors des autres côtés de la police. Et c'est ce qu'on interpelle Bango Oyu. Nabi que si dans 3 mois, mais dans 3 mois, on peut faire quelque chose. Dans 3 mois, constant Moutamba à Ningisi Mboka. Dans 3 mois, constant Moutamba à Ningisi déjà Mboka. À la qui si ba signe et belé que Mboka ezo que liboso ma comité de justice. Donc pour vous dire que tout le monde peut le faire. Question de volonté, question ko yeba ozo sala, oza nani, pe ko sala ozo ba prérogative na yo. Constant Moutamba aza exemple on peut faire quelque chose. Motoropé sabiso raison azawana te kozwa raison azawana te la ministre wana ote to yesika mais constant Moutamba yesika a doit gérer secteur ya passe ya makama ebele ya wana wana mbano na ye problème a coûté na likama empoisonné mais il est vivant grâce à Dieu azawana malgré ba attaque ba combat constant Moutamba azola kisa mayele na ye Kaza moto aye kola imosala wana kozala d'abord juriste avocat secteur batie ayebi mibeko aosela yango. Mais vous ministre tel na boyo kotanga comme ministre tel mais omiyebi tu fais quoi? Bando zano salinini mais salaire ozozwa cortège ozotambo na yango ata bino moko tolo bate hein boalo boajikema likambo okama likambo ya kokama bandeko na ngai ya bandeko azobi pe ngai awa lelo boko limbisa ngai vraiment na ndimite dans un temps ya kozoba appel dans ndimite dans un temps ozoba appel. Ce n'est pas normal bandeko, ce n'est pas normal. Bato azali ko parquer bisika ya lingi moto azo parquer mutuka bisika lingi na leki lelo na côté ya place obenga parking ya Molar na parking. Webi na qui passe bandeko. Na qui passe pour nini? Et si kana ba commissaire vraiment parking ko parking. Lieu wana ba commissaire au parking et puis liboso nini? Liboso ya commissariat, liboso ya police. Ba policier na mosala bango ezanini? Ko luka mbongo. So ba moni moto a télémisi wana yo télémena pour nini? Mais quand vous interpellez moto a télémi pour kitsa moto, ba mituko ba tshela bino wana. Yango bokoma ba kwado, bokoma ba mécanicien tonini. Je vous dis que oui, Kolobela Congo, hein, quand vous aimez le Congo, Kolobela Congo, c'est facilité, je vous dis. Et ça, et ma kamuso mito na Congo, et ça bondoki, et ça nini bato ba na makamute, et ça encore, et ça mute mali kundu, et ça nini, et ma kamuso mito na be, ça c'est anormal. On peut tout accepter, mais pas ça, et ça normalité. Bon, on a souciette au coup de ma moto plein. Et comme un parking. Mais personne n'en parle. On dénonce. Pas de solution. Le ministre a été le bazar. Il y a une réalité sans solution, sans décision responsable. Qu'est-ce qui va nous prouver, nous démontrer qu'il y a solo changement Zoya dans le secteur Wana? Mais ces mêmes ministres prennent part dans le conseil des ministres. Ils sont fiers d'être appelés excellence. Ils sont fiers. Pendant qu'ils sont incompétents, incapables de stabiliser même des petites choses pour rassurer qu'il y a solo autorité de l'État dans le secteur. Nous attendons des changements. Mais le changement est une loi. Il faut des actions, des décisions. Comme ça, Moutamba le fait. Vous tous, vous pouvez le faire. Comme ça, Moutamba le fait. Vous tous, vous pouvez le faire. Au constat d'Ergo. Question question de la compétence. Si vous êtes incompétent, démissionnez parce que vous ne serez pas traité de tous les noms. C'est le chef de l'État qui est traité de tous les noms alors que c'est vous qui gérez.
Ce n'est pas normal qu'on vous appelle excellence, qu'on vous honore, qu'on vous donne des honneurs dans le cabinet, alors que vous êtes incompétent, vous ne démontrez pas de quoi vous êtes capable. Mais le chef de l'État est traité de tous les noms, alors que c'est vous l'incompétent. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Tu l'as mis incompétent, tu l'as mis incompétent, tu l'as mis incompétent. On ne faut pas passer temps. Constant Moutambaï, combien de temps pour nous démontrer qu'il est compétent? Aujourd'hui, il est aimé de tout le peuple. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé. Il n'est pas un homme de parole, il passe aux actes. Quand il dit quelque chose, ils ont dit ça dans ma décision. Bon, on a un yango. Mais toza wapi. Il y a des choses qui commencent à nous... Tellement ça nous a estomaqué, mais ça commence maintenant à nous énerver. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le changement est une loi. Vous aimez Fachi, si vous ne l'aimez pas, démissionnez. Ne travaillez pas dans le pouvoir d'ailleurs. Si vous aimez Fachi, alors prouvez que vous êtes compétent. Mais si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas là pour la réussite naïe. Messieurs, démissionnez. Démissionnez. Démissionnez si vous êtes incompétent. Ce n'est pas normal, même des petites choses. Préalable aux gens qui ont na un mois, beaucoup de base de moni changement. Ça m'étonne de voir les gens qui qui est la capitale. Jungle, monsieur, les oreilles qui Kinshasa, ça ne rassure pas les changements. Ça n'inspire pas confiance qu'il y aura changement dans le secteur. Bandeko. Kangama Kamlazo, Kende, Tamola Lomina Kinshasa, Kende na Asanef. Na côté, il y a Kankokolo. Kende na gros magasin. Kende na victoire. Au coup, tu sais, na batu moko balata motona li papa. Na kilote. Ceux qui m'ont sont brigands, mais ce sont des agents de transport. Petit wana, jeune wana, ils ont créé des tracasseries, ils ont créé des motos, ils ont moto, ils ont client, ils ont fait pour Lukanine. Oh, l'accès à billet, l'accès à billet, Batouana, Nana Tchabatouana Nanzela. Nana sélectionné Batouana Tchabananzela. Mais ça se passe à Kinshasa, la capitale où il y a les sièges des institutions. C'est grave. C'est grave. Tolobate. Inchi Yachebote. Pour la Congo Tokoloba. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Légèreté. Hier, Liboso Yakan Kokolo. J'étais sur la moto. Avant-hier, je pense que c'est avant-hier, je partais au Parlement. Likola moto, nakan kokolo. Tozo kota. Moi na moto, ngai poso na likola moto, na gagne la motocycliste. Moi na moto, toza na mutu gezaki liboso. Poto kota boy. Moto kamure boy bukaki et to sai mibe côté eleki nango. Elaki biso zaki na avantage ya kokota. C'est le robot ou na quoi wana. Motard, toi qui n'as pas tosi, et c'est là qui m'a tout cas qui liboso et pousse avant que y ait pas à côté à poto kende. On dit que n'a pas ceux qui font ADC wana, ceux qui pèm, aïe à l'ongoli clé de contact. Eh, tcha moto mo panzi. Nathalie Nabi Nsambe nangaya. Ha. Nathalie te, bon Nzambe na ko beta makofite. Photo bon na mibeko. Nathalie na kanda bi me bato nzamba takutu bojo batani na ebitena no banini eza normal te moto atangi kelasi moto azabe mai mosala na ye akati ne mosala ye ko wela ka clé de contact na moto o asali mabete. Pourquoi jungle po bi ke so asali yango moto okotela mwana moto na zate o okotela ye akogangela ye bakolia mbongo. C'est ça le système, il faut échanger. Bana ba ko changer yango ba autorité à chaque secteur, ce n'est pas Félix. C'est le ministre de la Défense, ministre intérieur, militaire, dans le secteur ministère de la Défense. Comme ministre de la Défense, il ça va que militaire, na droit que ça qui musala wana ya okanga moto qui débrouille et ça musala ba PCR. Police de circulation routière. Même la gisinini. Soit essayer de redéfinir moto ala technique pour expliquer tenio la ba komi pem et la ki si boye mosa na eza boye prérogative na eza boye ah nzambe na ngai ko défendre le Congo ça mutema passi ça fait mal je vous dis mes frères et sœurs ça fait mal des choses qui se passent dans Mboka Oyo ça fait mal le chef de l'État est traité de tous les mauvais noms à cause d'un incompétent ministre à cause des ministres incompétents à
cause des généraux incompétents qui ne font rien pour mboka na biso. Ba ça de l'autre côté. Mais bazo ba salaire, bazo na mbongo mais qui ne font rien. Regardez Kinshasa, il y a aussi na Daniel Bumba, gouverneur à Kinshasa. Papa, Toboy, bato ba ko tiela biso qui populisme, nous voulons des travailleurs, des bosseurs. Tolingi autorité de l'État ezonga na Kinshasa. Toumel na passe na Kinshasa, toumel na jeng na Kinshasa, toumel na lesal na Kinshasa na ba domaine nyonso, tolingi autorité de l'État ezonga. Bato ba na ko banga, policier azo banga pour ça likambo, militaire azo banga pour ça likambo, civil azo banga pour ça likambo. C'est comme ça qu'un pays marche. Mais qui doit le faire? C'est vous qui gérez chaque secteur. C'est vous. C'est vous. Aidez les chefs de l'État. À lui seul, il ne peut rien faire. Il est mort au sein de l'autre côté. Aucun pays dans le monde est bonga pour la mokonzi mboka. Bamboka no se mona wana eza na prise de conscience. Motona moto atosi mobeko asali prérogative ou ezaye. C'est comme ça que bamboka monsieur bonga. Et monsieur Silito kuta na lobi na 21h. Je nkola batela Congo papa mbola biso. Abomba biso. Abatela biso merveille katumba pardon. Pesangai na memia. Moi j'honore ba produit ya mboka na ngai. Pesangai nini ya Pepsi Cola on a lingaki na invité bisoto soutenir ba produit na biso ya mboka. Ba produit na biso ya mboka essayer de la fier na yango et puis kolobela yango ko défendre yango avec fierté. Alors bande konangai je voulais vous dire que peut-être vous constatez yango mikole belé na liaki na invité biso na soutien na produit na biso local au babengi Pepsi oyo mokonza mboka autaki bongo ko inauguré na Maluku yango yali ko salema kakawa produit local yango wana to consommer oya biso. Donc l'émission Mboko on est à l'inauguration inaugurée par le chef de l'État parce que ils a produit na biso moko local et c'est les manam Mboko na biso. Donc nous sommes à Katuana ils a biso moko ils a théo va produit importé en unité ils a local consommant va produit ya Mboko na biso. Donc désormais bande konangai sentez-vous à l'aise ils a théo soko consommer yango ils a na mbanoté. Eza nini ji ya kitoko yana ba produit ya malamu na kati nango eza na biloko mabeto ebeso cholestérol so nini tout ça ezate ça c'est un produit bio na kati nango ba protéine yango ba ingrédients na kati wana eza ba ingrédients ya kitoko. Donc après plus de 20 ans d'absence Pepsi yango wana eza de retour à Kinshasa. Donc c'est le choix. Il y a ba ndeko ba kongomani. Pepsi, c'est le goût du vrai. Pepsi, le goût qui réveille les conversations. Donc to mekempe ko consommer local, to consommer ba produit il y a mboka na biso ba produit na biso moko parce que Pepsi c'est le goût du vrai. Et Pepsi, n'oubliez jamais que c'est le goût qui réveille les conversations. Donc, le goût du vrai, c'est Pepsi. Tu consommes yango, ils ont produit nabiso parce que beaucoup de gens attendaient, bah tu vas benga biso, tu vas nabiso, bah vous là, Kongomana le belayango, Kongomana le bina ni comme Pepsi te, non, Kongomana zome la Pepsi presque mi-colonios. Alors je vous ai dit ngai moko, tu consommes Pepsi, tu somba Pepsi. On a posé on a jus donc sucré. On ressemble on a canette. On ressemble yango pe na bouteille plastique et puis plastique nango eza qualité ya plastique teo ba jus mswana yo moso meki yango posa au sand. Ça c'est le sucré.
OJ, c'est vraiment le goût du vrai. To consommer yango, c'est bio et bang ingrédients na katuana, c'est pour la bonne santé. Donc quand on a goûté on a mon ami lobeli fallait qu'on ait on a mélange na plateau pour na mélange on na tongo. Donc bande konanga consommons bio parce que Pepsi c'est le goût du vrai. Et peut-être dans Mikolezoya Pepsi et ils ont la même sponsor, il y a émission Mboko ya Nani. Parce que Mboko ya Nani c'est pour le Congo et Pepsi c'est pour le Congo. Comprenez que c'est la même vision, tout pour vendre les valeurs du Congo. Pepsi vend et ils ont la Sony à Congo que le Congo au Congo biloko malamu et que bimape gozala et gros salema lokola Pepsi et salem na Congo au mekigu kitoko. Alors ils ont un soutien na biso to mela na ba mariage bochi na biso Pepsi na ba ni ba fête bochi na biso Pepsi ezanga te partout son bo sala nyos mais na état de besoin ya liboso Pepsi wa oye salem ya mboka na biso oye yango mboka na biso otuni yango mboka na biso avo melango yango ya mboka na biso ndo meli. Soyons fiers, il y a un produit na biso surtout oye za certifié lokola Pepsi. Merci beaucoup. Donc, on a lobby à 21h, juste, avec le même plaisir, sur la même heure, à 21h juste, lobby na kozo, aïe. Bandeko, moi, je m'appelle Ezate pour Ngongananga ici et Koki déjà. Bolimbi Sangai, pardon, Bolimbi Sangai. Donc, on a lobby. Lobby à 21h, je m'appelle, s'il vous plaît, permettez-moi. Lobby à 21h, je m'appelle. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, excusez-moi de vous le dire. Dans le Bakangote, mais Lélo, je suis vraiment un peu fatigué et très en colère. Il y a vraiment, oui, c'est Manambo Kanabiso, tous les mbatés, tout dénoncer Ango sans faille. Ingénieur Patrick Kabeya, Mbote Nayo, ingénieur Patrick Kabeya, Congoman appellation Mbote. Ingénieur Patrick Kabeya, les grands photographes de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et du rapporteur de voilà. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse les Congo. Que Dieu nous aille. Pardon, s'il vous plaît. Bolimbi Sangai na kozo appelle lobby. Bo permettre ngai na kende ko paiement. Ba appelle les autres bande ko Bolimbi Sangai na kozo lobby pour na Koyoka likanisi na lona yaki bena pesa mise dans la mise en garde. Il y a des ministres bazo bouffer mbongo mais ils ne font rien, raison exacte esika. Alors que Konsa Mutamba bali ko prouver bango le contraire. Il y a bango des facile mais va ko ça et le côté. Je bango zo pesa na kanda. Merci à toi mon beau-frère Manassé Malako Mbote Nayo Kongomana Alingio Mingi. Tokutani lobi na 21h. Merci à Merveille Katumba. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Kongoman Alingi Bino Mingi. Nkolo Abatela Papa Mbola Bino. Nkolo a Bomba Kongoman Ibanso. Je voulais aussi souhaiter juste une bonne soirée à une grande journaliste, une grande présentatrice du journal télévisé. Une référence pour plusieurs, surtout nous qui aimons présenter les journaux. Une référence, je parle de Madame Anita Luambwa. Elle est journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Elle est parmi les présentatrices, le présentateur principal. Il y a journal, il y a grande édition, il y a 20h. Donc, merci à vous, ma coordonnatrice, Madame Anita Luambwa. Les Congoman Jules Vambemba vous salue et vous souhaite excellente soirée avec Christ. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous ajoute encore la sagesse et l'intelligence de bien coordonner encore les choses et afin que vous fassiez ce que vous savez faire au-delà de ce que vous savez faire quand même. Permettez-moi pour la tautologie, afin que vous fassiez au-delà de ce que vous savez faire. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde. Que quels que soient les vents et marées, les attaques, que Dieu vous sécurise et que Dieu vous ajoute la sagesse et l'intelligence. Alors, merci à vous, Madame Anita Luambwa. Bonne soirée à vous et à papa.
Merci à Merveille Katumba. Merci à Martin Kalamba. Napession Mbote ya Martin, mon beauf. Merci à Jean-Paul Tchuvila Ilunga. Sa Majesté est l'espoir de plusieurs. Merci à Papa Honoré Kabongo. Le Congoman vous salue, le Congoman vous aime et vous souhaite bonne soirée. Monsieur Honoré Kabongo, les boss, Congoman Napession Mbote, Papa HK, les grands HK, Congomani a tombé libino pourquoi il a moupé à l'ingibino mingi. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse les Congos. Bonne soirée à toutes et à tous. Que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent